députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai, mardi 15 mars 2022. Mukolo ya rentrée parlementaire. Ezaki komona na neti ezaki musika nzoka ndezalaki kapene. Mikolo kendaka nango mbangu kolala kolamuka, mikolo ekokende. Masolo. Masolo na député bandeko nangai, eza présence ya ba opérateur économique devant le palais du peuple pour réclamer quoi? Vous allez les suivre. C'est dans cette émission. Masolo na député. Masolo na député bandeko nangai tokobeta masolo ya makambuto komona. Le Congo sera sauvé par qui finalement? Par qui? Kota ba politique, polémique. Kota ba pasteur, olobate. Ok, kota ba musicien, moyenté. Société civile, division sur division. Qui va sauver ce pays? Qui va sauver ce pays? Masolo, Masolo, Masolo. Masolo na député. Masolo na député bandeko nangai. Tokobeta masolo na oetali. Préparatif est arrivé. Il y a Pape François au mois de juillet. Na Kinshasa la capitale. Lobi logo et bimi. Eza makambuning ezali ko salem. Masolo na député. Masolo na député bandeko nanga. C'est l'interpellation. Il y a maître Kiama, Nièvre, ou Azali ko défendre. C'est un avocat, bien sûr, mais aussi membre de la famille. Azali ko défendre succession na bango. Banda kuna bango, lupango na bango izana gombe. Lobby il a été interpellé, nengeto kolobaboye, na maboko ya aner. Le détail dans cette émission. Na lingi bande kolanga to solo la mwa muke na owana. On a aussi Sabino. Tome kako changer un peu rapidement. Le pape François a confirmé arriver naïe au mois de juillet à Kinshasa, la capitale. Après autant d'années que le Saint-Père n'est pas passé. Mais à Koya lobby, senko ba bimisi logo oza exclusivité na bango. Pour na kosala tout ce qui a trait à l'arrivée de Saint-Père, ba kosala la logo wan. Ko utiliser yango, bi utilisateur parce que au cause problème, au ko répondre. Mais moi je pense que le Saint-Père a joué un moment opportun. Ce qui est mutukolobake ayate nchoro ayebi makambazo sala. C'est payé sengeli moi prière moko ya moto. Il faut obénir penzana mitu ya batu. Tchik. Parce que ça ne va pas bande konanga. Il faut benza ba sopeli bino. Omoni obénir tu wana na ebite soki. Saint-Père, il faut utiliser ya moto bachana pilipili na makala. Si on peut délivrer quand même les gens. Nous sommes dans un pays où nous sommes bébés. Et les gens aiment ça. Ceux qui ont dit que tellement que ceux qui villageois ont dit et les a commis orgueilleux. Et les a commis orgueilleux. C'est tout ce qu'ils disent. Pour ceux qui ont vendu aux bandits qu'on réfléchit sur la RDC. Nous avons fait Sabino exemple à Ukraine. Agressé par la Russie. Ceux qui ont été les Ukrainiens, ndenge bazondima na basi na mibali bango moko bazosala contrôle muto akendete tokufa pona ekolo na biso. Bakena ba réseaux sociaux te kofingana. Bakolata sokoto. Prêt à mourir, ce n'est pas au batami wana, yo ceux qui ont la muki ozuka moi téléphone na yote, otie ba beauté, osali lelo na kofinga bango, obani kofinga bato. Non, ce n'est pas ce que le pays a besoin. Non. Lata Sokoto. Total la makamwezo le Kana Est. Lata Sokoto. Surtout quand votre pays est agressé.
On oublie les divergences. On regarde les Congo. Mais bino batak, les réseaux sociaux, salelande bino. Les gens qui sont actifs dans les réseaux sociaux, le congolais, et on amène quoi l'activisme na biso? Et quelle est la part de la République à part la visibilité à biso moko? Je parlerai comme ça. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la vérité. Nous avons un parcours. C'est comme ça que quand je parle de ces régimes, on ne s'est pas combattu qu'on soit pouvoir pour le pouvoir. Ce n'est pas que Joseph Kabila et Longinaïne se pélissa qui batouté, ainsi de suite. Non, nous avons fondé notre combat sur les valeurs. Si vous regardez cette photo que Facebook m'a rappelée aujourd'hui, les jours que j'avais fait l'émission avec Augustin Kabouya, et c'est ça aussi notre parcours. Ce qui est na katikati veste wana nazoaka veste na tieboy na lataka chemise o balakisaka bino na vélo ya ketala ndenga zalaki. J'ai cumulé entre les vélos et les émissions ou bien les chemises mususu maka. Les Congolais quand il manque quoi faire, ils se lancent dans des futilités comme ça. Nous nous sommes battus pour des valeurs. Et ce pays a besoin de délivrance. Le chef de l'État l'a dédié entre les mains de Dieu. C'est parce que mon aki penza ke banchoro balekebe comment yo mutoko vanda. Ba pesi mbongo kende kotonga nzela ozu olie. Batu wana bakufa. Yo okotambola na mapata. Bapesi ba responsabilité. Salata hôpital, ozimbongo lié. Mais on a quand même le courage à koleka. Olo baka batu bayo kakayo. Ce qui olobi ndenge na lobi wana, Eliezer a comme orgueillé. Depuis qu'il a comme orgueillé. Je ne sais pas la définition qu'on donne à l'orgueil. Mais c'est Tambwe parler de la même manière. Yamala mukobeta maboko. Il y a mabe ko décourager, ko proposer ma solution. Ce qui n'a pas kangai, parce qu'on ne doit pas parler que des autres. Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que moi-même j'ai déjà fait? Voilà pourquoi. Namboka nabino moko, on détourne des millions, on n'a pas d'hôpitaux. Nous préférons être évacués. Il a été évacué et il est allé là-bas. Il a été évacué. Ce qui est passé, il a été évacué. Nous sommes dans un pays de l'évacuation. Baba Kyungwa Kekou fait en Angola. Parce qu'il prenait l'avion pour aller en France. Un opposant, il y a Brazzaville, a coupé l'avion parce qu'il prenait l'avion médicalisé pour se faire soigner en France. D'un côté, Tozoboya, colonisation, de l'autre côté, nous sommes colonisés. Nous dépendons des autres. Plus de 60 ans après. Nous sommes là. Même pour Nabamakamuna Biso, je vous disais là, même les négociations qui ont été menées tour à tour par Boigny, par le maréchal Mobutu, et Bayeko Maître Yango en cause dans le cas de Ouya. Et voilà, tous ont gagné Mundele ou on a tous critiqué. Oye Panabino, Oye Bindengeni ni Batu Babanga Kambongo à l'État. Oye au pied, au Kamati Bisakawana, au Zongi Shangwe pa Mundele, il a acheté Villa Moko, na Lille, il a acheté Villa Moko, au Monikuna, na Waterloo, il a acheté, c'est tout. Bobongi, c'est pas Nabino Bolingiti. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Ce qui balobi Nabino, Eliezer a comme orgueil. C'est pas possible. Tozota la Bisomoko. Comment nous détruisons ce que nous avons construit? Je pensais que les saluts, on pouvait en trouver. Il y a eu un problème de la CENI ici. Pasteur, yo kanité. Niko benda na, azo benda na matoy, azo benda na misapi. Lelo, voilà les théâtres que nous vivons. Dossier, Moïse Mbi, Marcelo, Nani, Denis Lessi, Wana Kudu, Acha Signa Yango.
tala ndenga zana mwana mwasi wana soki mwana mwasi yango nani bazo sala ba pétage na bango soki ba pétage. Voilà, lito est mon nana. Voilà. Pasta. Pasta. Mais d'un côté, nous avons l'évangile à prêcher. On tient la Bible, on se met là devant les gens. On prêche. Et les Congolais aiment ça. Balanda Kango. C'est comme ça que Batoubashi Baïbi. Tout ça la bouzoba parce que les Congolais bakolanda. Bande Konangai. On va vous endormir jusqu'où? On va vous endormir jusqu'où? Lelo, kaka wana pasteur Denis Lesi, azope cet exemple ya ke non, namboka mususu soki na Cameroun, ezana basi soki azozo mabonzate, aye komitika et pas pasteur, asala na ye kobo pendant une semaine. Donc ezana mabonza. Donc mabonzango ezangi na sens d'existence. Et tozo seka. Tozo kango bien. Wana tozo partager, makambu to partage kayango wana. C'est comme ça que je fais remarquer à une personne qui m'envoyait des vidéos. Non, ne pas. Makambu yozo tindelanga kayango. Na uchi goma. J'ai fait une action ça. Wana oko partager te. Ya kola ki saka même que il y a les Congolais souciés de l'unité. Pas ponakate. Na kenda mwanda. Denga nazaboy nazana pouvoir ancestral ya ba oyo. Parce que j'ai été intronisé. Adi, nakobenga ye zonde kamera ya bakate. Après ça, pardon. Nako revendiqué. Ce qui nous unit, yo partage à kate. Oya batu ko soana spécialiste batu basi bayebi yo, bayebi ke ceux qui ont partagé loko ya buzoba. Là où l'arbre est penché, de côté kwelaka. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Yebisanga otambola kana nani na koyebisa yo soki ozalaka nani. Yebisanga soki yo landaka nani na koyebisa yo soki ozalaka nini. On connaît les gens à travers ma publication na bango. Pas spécialiste. Le pasteur Denis Lesiwana, bazo sala, moi si pas lobby, zelana longola suki. Zelana longola suki na la kisalito et c'est comme ça. Nzambe dangai. Même à l'église qu'on devrait trouver le salut. Eh Vernon. Jacques-André Vernon. Matanga moko na ko tchaka mikolo nyonso pour la disparition à Tataouane. L'évangile pur. Et tout ça, le ministère de la Justice est appelé responsable. J'ai proposé quand on constituait le gouvernement à Samalukonde, na lobi batia ministère moko de culte église et association. Comme ça, tous les associations, mouvement citoyen, basi bazo kop na bango. Chacun crée un mouvement citoyen, chacun crée son église, et zandenge wana,
chacun crée son parti politique. Mboka moko mutu passe désordre. Mais tout ça, c'est l'État qui n'existe pas. Il faut que l'État existe. Lelo toyoki soki zawadi na Mike Kalambai. Na moni ba vidéo wana Mike alali bazo filmer. Mais ngana zo mituna. Ezala mwasi yango wana akomi ko filmer. Soki ozaki mwasi alibala. Ondimiti o matana mbetu na mutu. Lokola ale ndenge basalaka chuku wana mutu alembaka alembia komi kao bandi ko filmer. Na yo mama zawadi yango. Na Mike wo exposé. Bino nyonso bobimi bazobati. Vous devez bobimi bazoba. Parce que Mike ne vous a pas violé, Olingaki. Zawadi. Bondimaki. Balobi aza marié, maman ya bana 4. Na oyo filmé. Na yebino nyonso. Quelle est la différence entre ce qu'il y a eu entre Mami Chibolana avec Pascal Moukouna? La même chose. Yango ngana kolobaka na batu. Na mboka oyo to koriske to tikala kaka ba oyo bakomi ba PD, ba oyo bakomi ba lesbienne. Okosalela nani confiance. Wana mutu alobi, les heures yo encourager bato bazo akata, na mwasi ya libala. Akendaki ko ndima, ye mtu filmer. Na Mike Kalambai, les deux. C'est quoi bimi ndenge nini? Peniel yaye utachi ko bima. Mike yaye pe bimi. Tozana mboka ya théâtre. Mutu pali nyiko tike évangile azate. C'est là que ça nous dérange énormément. Soit vous laissez de prêcher, soit vous laissez de prêcher, de prétendre être un homme de Dieu. Botikeli ba mususu qui sont capables de supporter et d'agir. Si le Seigneur m'a donné l'occasion, je mettrai de l'ordre. Je mettrai de l'ordre. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, Pasteur Marcelo na Moïse Mbi. Toujours réfléchir. You need to think first. Toujours bien réfléchir. You need to think first. Selon toi, tu te dis c'est seulement ta jalousie qui t'anime. You may say that this I am doing this for jealousy just. C'est seulement ta jalousie qui t'anime, oui. Just the jealousy, that's okay for you. Mais attention, But watch out. tu peux détruire toute une génération You can destroy a generation avec des choses comme ça. with those kind of things you do it now. J'étais surpris cette semaine I was surprised this week d'attraper un pasteur en train de comploter contre moi. at getting a pastor plotting against me. Et c'est un pasteur délimité en plus. There is a pastor of Limite here. Son église est entre Bethel et Ministère Amen. This church is just between Bethel and ministry. Moi je suis à Limité, première rue. I am at the first street. L'apôtre Mutombo est à Limité, 8e rue. Apostle Mutombo is at the 8th street. Son église est entre nous deux. His church is just between and there. You may understand. Je citerai son nom I shall name him. très bientôt. I shall name him soon Parce que je l'avais appelé personnellement. because I personally called him Et j'ai tous ses enregistrements. and I recorded everything. Oui. Yes. Il était en train de demander à une femme He was asked to a woman, de se lever et faire un scandale contre moi. to stand and do a certain kind of scandal against me. Et ils étaient en train de lui proposer de l'argent. He was proposing that woman money, Il l'a emmené chez lui à la maison. and the woman went to his house. Il luttait, il essayait de convaincre cette femme. He was doing his best, just convincing the woman. Et ce qu'il ne savait pas est que la femme l'enregistrait. He didn't know that that woman was recording. Et moi, comme je suis un garçon de Matete, je l'ai appelé directement. And as I was born in Matete, and I called him soon. Je lui ai dit, Pastangana qui est à gauche, droite. I told him, Pastor, I never talk. I'm straight. Et comme un enfant, il ne savait pas quoi dire. He didn't know Il a what he commencé à should dire, do. mais il n'y a pas que moi qui a parlé, lui aussi avait parlé. He said, but I didn't only see, but she said also something. Mais quand il prêche, But when he preaches, tu as l'impression que quand le ciel va s'ouvrir, c'est lui qui va entrer les premiers. you have impression that he's going to be the first to go to heaven. Tu as l'impression
bakomi kuna benda bika nani akokata likambo basalaka biso soki toswani oko recourir pas un homme de Dieu à trancher, à réconcilier bino. Donc en Afrique Africains bayokani balobi to lancer la diplomatie ya palabre to kalta makambo na biso entre biso bien que wane simbité après ba mettre en cause ba makambo ainsi de suite. Dans la Bible que moi je connais, les rois appelaient l'homme de Dieu mon père. Ce n'est pas parce que benganga papa molimo te. C'est parce que il y avait la suprématie de l'homme de Dieu qui ne flattait pas les rois sur les rois. Et l'organigramme biblique, d'abord c'est Dieu. Après c'est l'homme de Dieu. Ensuite les rois. Je ne suis pas pasteur. Mais lelo, ba pasteur, ba komi ba malandangulu, des flatteurs, ba prophétie à l'okuta. Ko swana kami colonion soit entre bino. Namboka, oh, moi j'ai vu bato. Dossier à Kabundi Wale, ça batindi bato, na manduki ba kene ko bete masasi babo maye. On doit l'illuminer. Ya lingala ki sabiso nini? Ya biso tozolu kama bonza, ya zo kabela ka batumbo. Et c'est comme c'est pas possible. Toko kimela wapi. Wane zakaka orgueil mais c'est tamboza nango. Na lobi toko kimela wapi. C'est pourquoi je vous dis une chose, l'essentiel n'est pas dans l'église. Et tout ce que nous montrons, même l'objet j'ai réussi, cette maman-là, elle est tongoton, bayaka, ndenge wana chaque jour chez moi. Ceux qui bozo mona, batoazo ya bazo nguluma. Bao bazo kota bao bazo bimba, na ba vélo, les gens qu'on rejette, les oubliés de la société. Les gens qui n'ont pas droit à la vie pour les uns. On a dit, on n'a pas grand-chose. Ce qui donne, c'est le cœur. Je pensais qu'il y en a qui parce que mon bébé sagana au besoin que ça kebeli. Neko Eliezer, j'ai $10,000 oko kende. Kokuta na bande connexion avec sangani boyo. Zéro. Wara bobeta kakara bolinga kata koyoka yangote. Eliezer, au lieu pesa biso information. Eliezer yo komi orgueilleux. Yo komi kolakisa biso ka makambu na yo, eza makambu na ngate, eza makambu na yo, eza makambu na ngai, eza makambu na ye parce que ce sont nos frères. Quand je pars na sali de placement na lobby, le 8 mars il faut na kende kolekisa ngo na Goma. Nathalie Sabino tango zoka ba maman wana bazoloba. Ata mikolo ya volcan tango ebimaki assista kibiso. Na sepeli mingi na papa na ngai na sepeli mingi papa atika ka biso te mikolo nyonso to sala biso ba bien atopesa biso sourire to seka ka mikolo nyonso na volcan atindeli biso papa atindela ka biso kaka papa na biso to linga ka e mingi lelo to moni en live face à face awa to sepeli makasi botala ka papa la tisi biso lisusu. Je ne suis pas Élie de Goma. Je dis ce sont mes frères qui sont là. Ce sont mes sœurs qui sont là. Quand j'ai les femmes Boujimaï. Wabunyi Zambia amukwatisha amuvudishila byabunyi abili mutu besha bikwani matu kokobala ala tukebela kwa kumili buya tetu kweza tusoma mwangaji mama impotujisha bana batu jinabu tubelonge sheto kalasi tumweka hetu bubantu. Okay, Yingela onena butasa kujilo wabunyi Zambia amubenesha amukwatisha bwali tububantu bajombola kutuketu ni mushinga bwanyatwelele kumesha tukebele miji mutu muna watetu kwenza tuletu bantu bajinyi mushinga bwali tujibantu bajombola yeye amutoto mushinga Zambia amujulu amubele amubangishe nyimyanza mama tusabigila honorable wetu wacheze bichungipenzela mwenze chenze bichamushina mukolo uditulombele atumunuka munungu tuli babuni bayendi katulongolele tulasa mijimu kitu tukewa kukolesha mbana tukikishinga ni mijimu wakuba honorable boss kabwene honorable uji mutu wanga tani mushinga buji erezera tambo Zambia mwelele meji uji yeye mukeba bantu bajombola wakutambudisha na chani kakesi kale wa mujulu amutangile mubyozi ujiwelane meji bwakwezi wamwelele meji mabi mwachi bawu. Okay, naam bishop to mengi ndisanga jabunyi bwakusagijila tatu wanyi bwalu wangu ajiki ukajiba amba ni muntu ujibwa kala mu hospital
Ani muku loko ko imombo ajika to ani ko imombo ajisato. Kadi mu imombo ajika ndi sanga muntu amwelele meji amuhenga nyina yenga yenga. Okay. Mam. Isaki jilo honorable. Wakwani muka bile menga bijo mraka bini mushinga to. Umuji mutu mwana ni mushinga ni ngani musegide. Tulomba bale mene to bonse kwa chikondo kumpala to ense tumusungu na kwani atonga michenze deji. Okay. Nazokumsa Zambe et Asayi Mosoboye, honorable Akaïsi Bisso. Donc, Zambe a pas volé, a basé. J'ai dit quoi? Je ne suis pas élu de Mbujimaï. Quand je vais à la Lomami, il y a mes frères qui sont là, mes soeurs qui sont là. Quand je vais à Kananga, quand je vais à Mwanda, quand je vais à Sankour, et les hommes de Dieu devraient commencer à prêcher par l'exemple. Voilà là où j'aime Kabundi Walesa. Qui n'a pas fait l'église pour les offrandes. Parce que ce qu'il dépense lui-même est plus que ce qu'on donne comme offrande. Christ a dit, les jours qu'on aura les hommes de Dieu, et belé en Nengwana, Makambo ko changer. Ce ne sont pas les gens. Tous les jours, du 1er au 31, appellent des fonds. Ceux qui habitent à Samadukonda, Kosana cortège. Mais pendant le confinement, quand nous avons commencé, on n'a vu aucune église. Zéro. Place à Kokimela et Yebanité. Ce qui est pasteur Moussoupe Abimiwan, il va exposer toute une tribu, Yabatetela, a exposé Bassina Mibali. C'est comme si dans son église, na Foulouana Batetela Bazalakate. Suivez-moi ça. Dis avance prophète. Avance prophète. Et les Batetela sont des sauvages. Donc si tu veux épouser une Moutetela, il faut réfléchir à part la nouvelle naissance où Jésus le lion et l'agneau est entré en elle. Il y a toujours un lion Tetela qui gère. Elle peut te mettre les griffes. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas ça. Tangu tolobelaka sur le plan politique à Nyanyawanyany. C'est par rapport à la politique. Boké bozui ba fonction, mais vous ne faites rien chez vous. Ce n'est pas qu'on soit tribu mobimba boye, kotia yango kuna. Mais il y a les gens qui ont les femmes tétées là, qui sont très calmes et très à l'aise. Très calmes et très à l'aise. On ne peut pas faire des affirmations sur les évidences, sur les apparences. Ce qui est Zanzambe Moutouangwa yebisi ke batete la ata soki basalinin. Donc bref, batete la bakomona kanzambe te, batete la nyonso bazala kaka mabe, batete la. Mais je ne sais pas mon Dieu, c'est dans cette tribu là qui est sorti aussi Lumumba. Batete la wana toyebi batete la ngai nazana ba tete la ebele. Nazakana Bango. Très sérieux. J'ai dit très sérieux. Mais quand on amène tout ça, Bande Konangai, l'État congolais, Moutouakoloba, Eliezer, député au Parlement, ok, naye, quand vous êtes rentré parlementaire, naye na bani kolobalo. Ce n'est pas comme ça, vous n'allez pas m'interdire de parler. Non. Non, non. Créez alors une loi, aux députés, ceux qui ont parlé du peuple, comme Ibaba. Parce que aux députés, il faut parler au Parlement. Et je ne peux pas dénoncer. Wapi ba député ba dénoncer en dehors ya mbokate. Il ne faut pas que batu bazonga sima, oui, mais nous avons aussi voyagé comme vous. Pas seulement que nous avons voyagé. Nous avons l'internet. Tozo tanga moi muke, toko sala ba recherche. Vous allez rester là-bas. Parce que nous avons vu dans d'autres parlements Moutou Aleki pour illustrer quelque chose à Longoli Bilamba. Boni complexe à boui. Ça nous dérange. Makambouyaba pasteur. Je ne pense pas que
J'ai vu une vidéo, c'est une femme qui surprend son mari en train de faire le mariage. Ayewana kwei kao. Moi, si on a Zamou Tété là, on ne doit pas généraliser, j'étais en pâture. Toute une tribu. Il n'y a pas de règle sans exception. Et Zakaneko, de mon côté, même Nengoyo Kakaboyeke, non, Batuboy Bazaka Bandumba, hein? Bangonyo sote Bazabandumba. Et ça toujours na Batuba se respectaka. Batuboy Bazaka Miyibi, on doit éviter étiquetage. C'est comme ça qu'on appelle ça. L'étiquetage de personnes. Au moins, nous sommes qualifiés. Non, c'est pourquoi je vous ai dit, ce qui manque à ce pays, ce sont les lunettes criminologiques. La criminologie, c'est tous les masters. Et bandits, nous sommes de la première promotion en RDC. On a uniquine. Pendant 3 mois consécutifs, soit du 16 octobre au 18 décembre 2021, le Centre de criminologie et de pathologie sociale a organisé une formation avec les experts dans le cadre de la 2e édition du séminaire d'intervention criminologique à l'intention des intervenants sociaux et judiciaires. Au total, 12 lauréats ont reçu leur certificat des mains du secrétaire général à la recherche de l'université de Kinshasa. Vous voyez ici l'école de criminologie qui fait exemple. Il a des sessions organisées tous les 3 mois de formation, des capacitations, c'est un terme qui est beaucoup utilisé ici, qui permet à un groupe de personnes qui interviennent sur terrain, qui prennent en charge des personnes vulnérables, qui dans la prostitution ou dans le domaine de violence, mais qui très souvent peuvent se retrouver démunis parce que de l'autre côté, il n'y a pas de gens qui puissent leur apporter des réponses simples ou qui puissent leur donner une lueur d'espoir, des portes de sortie, quelque chose qui leur permette en fait de voir la vie autrement. Cette formation est d'une importance capitale pour les lauréats. Cette formation nous a vraiment permis de bien intervenir par rapport à nos domaines parce que nous intervenons auprès des personnes vulnérables, les personnes Koulouna et les enfants de la rue. Et du coup, nous-mêmes, on ne connaissait pas ce que nous étions en train de faire. Mais avec cette formation, cela nous a permis de comprendre que nous étions en train d'intervenir. En fait, nous étions en train de faire l'intervention criminologique. Nous sommes attachés aux valeurs criminologiques telles qu'on vous les a présentées. Ce qui manque plus à la République, c'est cette approche criminologique, de lunettes qui permettent de comprendre d'autres aspects ou d'autres valeurs qu'incarnent les personnes. Parce que généralement, comme vous savez, les gens réduisent les autres par rapport à un seul comportement commis par l'individu. Par la même occasion, le directeur de ce centre a annoncé le début de la 3e édition du séminaire et invite les intéressés à y prendre part. Master en criminologie. Aucune école de criminologie. Ce qui est un PP. Ozo matane, tu qui est morgue. Au comment on a commis école de criminologie. Ok, vous avez inscription na yo. Basi babandi. Tellement que la place n'est pas que bakozo bato kokute tondi. Ba déterminer le nombre des apprenants qu'on doit prendre par année. Nous on a commencé à 14. Les lots ba éclaté biso. Le col a tokomi 4 na panel. Parce que c'est cette compréhension-là qui va nous éviter l'affirmation à Pamba. Oh, Batete la bazaka méchant, Bangala bazaka brutal, Balouba bazalaka. Non, on doit quitter là-bas, que ça l'empirisme. Oyeba. Okozwa batunyo sote otie bangona kitunga parce que yo mona kikaka mutumo kwa sali ozui obambia ngo batunyo so. Oh bakatange bazaba sécessionniste. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? On ne doit pas généraliser les choses. On ne doit pas généraliser. Je disais là que nous nous sommes battus pour l'interpellation et pour les changements radicaux. Le Loban de Konanga, nous apprenons que na Aner va interpeller maître
Maître Kiama, je compte entrer en contact avec l'AG de l'ANR pour qu'il n'aille pas. Maître Kiama Nièvre, c'est un avocat. Azapé Moutua famille. Oyo ezana lupango na Gombe. Basambi ti bake na cour d'appel à Kinshasa Gombe. Ba gagné. Ba tranché en leur faveur sous RCA 37 706. RCA 37 706. Bango ba gagné. Lobi ba benye kaka boyena aner bekon ala likuna. Son avocat maître Toussaint Alonga nenge tozolo baboye akendaki kolala na ebite soki kuna na badara akeko bata makuna parce que yepe bazolukai bande konangai. Il y a une décision de la justice. Bokena likambuna aner kosala nini. Bolingi bo salir l'image du chef de l'État. Parce que yemoko alobaka dès que je prends le pouvoir, la première des choses je ferme ces cachots de l'ANR. Ce n'est pas que le service de renseignement qui existait, mais ça doit exister d'une autre manière en respectant les droits de l'homme et la procédure. Ceux qui sont à l'ANR, bazaka na qualité ya ba OPJ. Mais basi ba saisir parquet, ba ke ba tu ba sambi ba komi même na tribunal jusqu'à la cour d'appel. Ba gagner. Mais si ko bino bo zongi sikoyo et pas OPJ ndengeni. Et ça pour nous intimider. Et vous ne connaissez pas les conséquences, c'est là que je vous dis. Ce n'est pas tout le monde qui déclare notre candidat c'est le chef de l'État. Biso tozaba toi chef de l'État. En train de diaboliser le reste des personnes. Deba lingi chef de l'État. La kisanga soki ozo salani. La fois passée j'ai félicité madame Akasha Bandubola. Au moins longwe kisasa. Akekuna na zongo, atalisi a prêché, a lobina batu. Et je suis sûr que c'est dans ses propres moyens. Vous avez besoin de soutenir les chefs de l'État. Prouvez-les. Aux attentes à batu disté. Au côté les matins, yo musala na yoso ki facha kekuna. Obandiko ganga fachi beton yo wano. Omoni chef atala kingai, apesa kingambote boy. Omoni tango azalaki, omoni ngande na vanda kanasima nae. Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin ya comment na yo photo kanina Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toyebi ke boza ba massa, toyebi ke boza proche, toyebi. Mais qu'est-ce que vous lui apportez à part ba problème? Qu'est-ce que vous lui apportez? Je vais appeler l'AG. Peut-être qu'il y a certaines informations. Pourquoi le monsieur a été interpellé? Pourquoi il est là? Pourquoi on cherche son avocat? On ne doit pas rester comme ça. Nous nous sommes battus pour les changements radicaux et non revenir sur les méthodes que nous avons connues, que nous avons combattues. Les méthodes dont nous avons été victimes. Les ayangote. C'est compliqué. Nalingi na suki sabande konanga na dossier Assemblée nationale, rentrée parlementaire. Bonjour papa. Ouais. Papa, Major, on ne bouscule pas les gens. Surtout que au moniteur Zali Awa, vous vous adressez. Non. Mon Major, ce n'est pas comme ça. Ce que Moni est un responsable ailleurs, vous vous adressez à lui. Tant on a non, j'ai dit ceci, mon Major. J'ai dit ceci, non, moi je ne passe pas. Mon Major, vous êtes la police. Vous êtes censé maintenir de l'ordre. Et ordre wana bozo sa les aya biso na population oyo. Tant on a Koluka, où est le responsable? Je sais pourquoi je cherche les responsables. Moi j'appelais le général Tignam. Je lui ai parlé pour nos commerçants depuis jour 1. Dans le lobby, nous posons les problèmes. J'ai appelé le président. Dans le lobby, ce ne sont pas des voyous. Balingi va faire passer juste un message et pas na biso ba de. Le général m'a posé. Mais si vous êtes responsable, on ne nous a pas dit où c'est comment. Non, même alors, mon Major. C'est ça, mon Major. Mon Major, ce qui est mon responsable, parce qu'il y a un CPL qui a été bon. Vous en avez un élément. Oui, même ce qui y a un problème. Il y a un Major, vous en avez un élément. Alors, moi, ce que je voulais, j'avais demandé pour Nabatoye à Sopec,
pour que balukela bango place batelema pourvu que badepute bamona bango eza bato baye kosala mobulu te mais bayaki wana na ntongo bayebisingaki baza wana mais pour le moment namoni botindiki bango nde yango nayaki nasenga bino si vous pouvez comprendre que baza bacommerçant baopérateur économique balingika badepute bamona soki botindiki bango kuna donc basali eloko moko te. C'est ça mon maillot. Est-ce que vous avez mais ah ouais, ceux qui parlent pas de ta côté, bah comment on a bandé. Il me ça honorable. Qui sont on est Saïdi. On connaît. Comment on découvre même pour la revendication? Il y a ordre. Yango na zoloba, bozo yoka bino mo. Les opérateurs économiques. Tu introduis la question orale avec débat, pour ceux qui ne savent pas. C'est l'application des petits commerces et commerces de détail. Til les lots et le quoi en vente. Mbote na balandinyo sur atokomi wapi na efsa bino toujours kozala journaliste eza kolega na TV kofinga batute lelo komona ba papa ba mama ba telemi bona intérêt ya mboka na biso mbo Congo baloba nini petit commerce au Congolais to bandi kolobela mambo depuis 2011 lelo eza entrée parlementaire mais komona ba papa na biso ba mama na biso bilenge na biso baye na Assemblée nationale nalingi na yeba baye kosala nini eloko nini ememi bango awa papa na ngai mbote komo na ngai Epenge Fofana za journaliste na tokomi wapi nini penda boye kosala awa namoni entrée parlementaire ba fumu ba policier bino boye kosala ni po bosa ba député te tala caméra biso toye awa auprès ya représentation nationale biso association des opérateurs économiques congolais. Toye awa on a saisir occasion ya munene puisque cérémonie est la cérémonie ya munene rentrée parlementaire ou représentation nationale bazo fungola bikuke na bango pona koloba pona kokamba bilulu na bango et bandalero. Voilà pourquoi biso toye awa en tant qu'association des opérateurs économiques congolais tolakisa souci na biso oyo eza toujours permanent oyo biso tozopartage na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aza na souci permanent ya kofaire des Congolais des millionnaires. Alors tozomona ke souci wana eza partage na baoyo bakozala balieutenant na ye na kokamba mboka te entre autres ministre ya économie. Nabanzi, il est plus de 6 mois. Honorable Lézer a posé question orale avec débat auprès de l'Assemblée nationale pour Babengisa, mokonzi ya économie nationale, ou Babengi ministre de l'économie nationale. Ministre de l'économie nationale, aya kotalisa eloko nini oyo epesa pokoso o ba opérateur économique congolais bazala kaka ya konyatama bakomi lokola espèce en voie de disparition makasi ya économie nyonso eza na maboko ya bapaya. Que faudra faire
pour makambo ekota na mulongo et surtout que to partager na souci wana ya mokonzi ya mboka ya faire des Congolais des millionnaires. Voilà pourquoi biso tolobi lelo ke non lokola bazo fongola assemblée nationale lelo il faudrait biso to saisir occasion oyo pour ba représentant national na biso oyo biso to tinda awa bayokela biso babengisa biso ministre ya économie pour atia alima na likambo wana puisque lelo oyo tokomi kaka kolamuka bakapito nyonso ezosila oza lelo oyo bamatisi boye epa bapaya donc siko moyen ya kosensibilité lisusu eza te. Voilà pourquoi toye lelo mpona kosenga vraiment représentation nationale na biso batia mpenza mayele na bango nyonso etele sorte ke oyo ezangi soit mibeko par rapport na koappliquer petit commerce et commerce de détail au Congolais ezala slogan te torecourir lisusu na atelier euti kosalema tozosentir déclaration controversée batikala jamais koharmoniser bacommission oyo ekotaki mpona kokaba makambo wana mais tozoyoka ke o voilà bapaya bakoki kosala basupermarché est ce que commerce de détail mosusu eleki super de marché ezali supermarché nyonso oyo ezofungwama ntina bibwa ntina kinkole ntina baarrière pays na biso fin fond eza na risque ya monene puisque aye moment donné bakobalaye biso nyonso yango wana lelo tofongoli miso mpo likambo oyo congolais nyonso atelemela yango de telle sorte ke commerce ya détail na petit commerce nyonso ezala na maboko ya bacongolais. Ce n'est qu'à cette condition-là que facilement on reçoit un millionnaire congolais par rapport à la souci à Mokonzi ya mboka. Oh, et puis ça, des fois, ils ont partagé dans les collaborateurs entre autres ministres. Merci. Voilà, méthode où on a fait un message. Merci. Tant que le président Zolo Batiano a reconnu Sabino, un millionnaire. Un millionnaire, on a recommandé nini. Peut-être que vous avez fait Beto, Kaya Sendeni. Simande nani, zelonde nani, comment bokoma ba millionnaire osota ba botoli bino mombongo na bino. Yango na lingi na bato ba kono na to komi wapi. Souci na yo ezanini. Ton message na na parlement ezanini obomemi. Souci na biso ba congolais, papa journaliste, ezosala biso pasi. Ezosala biso pasi parce que tozotikala kaka ba pauvre na kati ya Congo. Tozomona pe bapaya bazouta na bamboka na bango soko okoti na mboka na bango mbongo euti Congo okondima te. Mais awa na Congo toza kaka babola toloba kaka ke toza babola po toza leloko moko tozosala lisusu te. Okoko somba eloko na $10 lobi mopaya wana bakisi yango $15 toyo osomba lisusu eza te. Donc exemple neti basemunu oyo Semul Master euti Angola Rwanda opesa biso yango na $14.5 $15. Semul Master ekomi awa na Kisasa tozozwa yango na $15. Semul Master lelo esalami awa na Kisasa $25 lelo. Semul Master esalami na Kisasa tozoyebisa bakonzi batala biso likambo. Mais makambo oyo ozoloba oyo ministre économiste a représentaka bino na nini? Yango tozotuna ministre ya économie azoprésente biso na nini? Parce que Semul Master euti na Angola efuti transport efuti onde ya lelo oyo tozoloba ya lobi te efuti transport efuti douane ekomi na Congo bateki yango $15. Mais Semul Master esalami awa na Congo na société songolo Semul Master bazoteka yango lelo $25. Boyebisa ngai mboka nini biloko emataka na $? Lokola Congo nanu na mwana te. Atana ba pays tozokende chaque fois ministère ya commerce ekotaka na bazandu ekotaka na ba société pona kotala ndenge nini biloko ezokende ndenge nini biloko ezotekama chaque jour. Awa bakota ko bie bakota te. Awa basala ko bie basala te. Yango to yawo kosenga lokola mokonzi mboka ba millionnaire ngwa bango na Congo awa. Ba millionnaire na Congo bazate. Exemple na mbisi oyo yaki awa ya mbisi ya Thompson.
eyaki awa kala te awa décembre congolais bakotonda bakosala badiare congolais atikali komona yango te awa na congo tozaka na 200 chambre froide awa na congo awa mbisi nyonso eyaki wana nani asui bongo basa chambre froide bayebisa yo bamosusu baza na nsima wana mbisi wana ekoti na chambre froide ya étranger azwi nyonso akomi kotekela bango so na détail mboka nini esalama bongo en tout cas toza fatigué kaka soki président de république na bakonzi ya parlement batele biso likambo oyo mpona commerce en détail mpona congo pamba te bateka kaka congo yango nini mpena oyi koexplike bato mpe botravaka na badepute nini cas sur le terrain tomonaka député te soki ekomi ti biso moko tokóma awa ezali mpo toloba devant représentation ya peuple donc baza koreprésente biso te président apesaki impulsion alobaki je ferai des millionnaires congolais mais komettre yango en pratique eza bareprésentant na biso basala balwa oyo esengeli pote biso torécupérer pouvoir na biso ya petit commerce et puis ministre ya économie donc posololaka na ye po yende areprésente bino na assemblée na gouvernement mais même na bainterview tolekisaka na baradio bémission elekaka ayokaka yango aotali colloque bino mpe émission na bino ya ndeko eliezer eloba mais tomonaka efre moko te toza étouffé même na baquartier na bari na biso yoke nosomba eloko na centre ville oye koteka na cité ye wana étranger oyo osombeli biloko alingi ayeba point de vente na yo ezali wana ti akoya kosala elo concurrence de loyer sikoyo tokosuka wapi sur le plan politique présent a gagné terrain mais sur le plan économique en tout cas tozomona mpenza donc toza en tout cas koyoka yo ngai nakenda na Pascal nakenda na Mokali nakenda na Manchot de Liberté nakenda na Popage mpona kotala Kongola akangi magasin na 15h indien libanais aoteka ti 21h nazalaki na Bukavu namonaki atelier moko esalamaki apeka bino ti bozalaki mpe na kati ya atelier wana bato balobi oyo baza na Lodja baza na Kasai baza na Équateur baza na Congo central oyi koexplike biso parce que atelier wana esalemaki mpo esala quelque chose mpona bino ememaki nini ya sika en tout cas jusqu'à présent tomoni eloko moko ya sika te barésolution bazwaki eza controversé donc intérêt ya bacongolais eza kuna te donc c'est comme si baministre ya économie ya RDC bareprésentaka na bango puis badefendaka baintérêt ya baétranger ya bacongolais te mpo soki ezalaki ndenge na ntango premier ministre mozito alinga otika balwa oyo ya kala mobutu atikaki oyo ntango tozalaki na balusakivana bapemba saodo na badokolo bakisombe bakansebu bato wana baza lisusu oyo bazomeka koemerge baza koétouffe bango tala net food market azalaki na banini partout mais baétranger baza koétouffe ye mais nani azosala likambo wana papa mais il faut bareprésentant na biso basala balwa et puis ministre ya économie aapplike balwa obilo bakongole mpe boza na mbongo te nga nauti Goma namoni tilapia oyo ezowuta na Lakivu saucisse eza lokola mopaya na capitale awa saucisse na Goma eza 1 kilo $7 fromage eza 5000 francs mais est ce que bino boza na makoki neti ata ya komema biloko wana te yango balibane na bendia baozwa bamarché mais justement toza na bato oyo bacongolais oyo bakoki kosala misala mais bazali étouffé ndenge nalobaki bazali étouffé tomona na période ya nation bayambaka baopérateur économique bayembe bino bayambaka bino te wana eza kopakola biso poudre na miso sur le plan pratique eloko te donc c'est comme si bareprésentant na biso baza bareprésentant ya baétranger merci télévision eza ngonga bamoni ke baza ebele mpe baza bareprésentant ya principe bala papa na ngambo te bonjour monsieur nasepeli ntango namoni na biloko peut-être sénateur gouverneur excellence les contraires soki oza peut-être colonel esengeli oyebama mapinga oyo baza nsima na yo lelo boponi kozala bacommerçant bopérateur économique bosenga ya population to bakilien na yo nde efosala mais esalaka bino ndeni bofauteuil député mpo alobela bino mais le contraire ozomona ngai namoni na vacance parlementaire totambolika na mona mboki elieser
Tant que le Kenon a bien sa ministre de l'économie dans l'Assemblée, et le Kouane l'équipe Sokapu. Au premier ministre Sazo Yambabino, Bayami Binote. Nakena Bukavu, Namona atelier Moraboye, ministre de l'économie, Naba, commerçant, opérateur économique congolais. Mais on y boya ou téléma. Atelier wana il faut na zongela likamu ya atelier. Atelier tozalaki, totindaki ba représentant na biso kuna. Atelier salamaki bien. Bazapia. Ba koti si ba commission. Commission ekoti et décider boyer. Petit commerce. Na commerce ya détail. Nyonso ezongela ba congolais. Commerce de détail elingi koloba boy. Ba supermarché, ba boutique, ba magasin, ba biloko nyonso ya koteka eloko ya moko ezongela ba congolais. Il fallait bazongisa makambo na assemblée générale. Na assemblée générale, ba moni ministre ya économie aye na discours na ye préparé. Alobi dit à clôturer. Nous on a comme l'impression que na mboka na biso, on a comme l'impression que le président est seul. C'est ça. Batu mingi bazana mentalité ya kala. Awo olobi ke ba congolais ba koi. C'est vrai ba congolais ba koi. Ba congolais ba koi ponani. Soki ozongi avant l'an 1997 toloba. Tozalaki na ba congolais ebele bazo importer ba bateau ya biloko. Tozalaki na ba Mbemba Saulona. Tozalaki na ba Papa Kansebo. Tozalaki na ba Lusakivana. Tozalaki na ba wana ba Libanais na Bendia bazalaki te. Bazalaki te. Il y avait quelques Indiens dans centre-ville. La loi leur interdisait d'aller à la cité et dans les zones minières. Ils avaient interdiction, il y a dans la zone minière. Dès aux hommes que même dans l'intérieur, le commerce vivait dans ma boca. Mais à partir du régime passé, Babandi ko défavoriser les Congolais, Babandi ko promouvoir les étrangers. À tel point que la commission même dans la loi. Loi est banda pour le banque étranger pour ça la commerce à détail va changer yango, va baluli yango et comme que mutu nyonso à ça la commerce à détail. D'abord bazi faveur ya liboso na douane, ba pesi bango ba exonération. Oyo ba congolais bazana ngote. Moi j'ai vu Papa Kansebo aye na bateau ya biloko, il était obligé à payer à étranger à côté ça na mboka oyo yé. Biloko ya ye aye na ngwa so bilibanda bateau ya los. Moyen à côté ça. Après si libanais to indien, après biloko ya koma ya. Ba compliqué dit nandenge à disparaître presque. Ba tu belé la même chose. Na linga tu na mutuna papa. Papa Mbemba zala ki pe commerçant munene ya mboka na biso. Ba compliqué bango kaka na deuxième république et na république oyo wuti koleka. C'est-à-dire que le système de ya exonération est favorisé par les étrangers ba zimbongo au détriment ya ba congolais ba kwe. Et ba zimbongo ba komi na ba marchandise bazo appliquer système ya deux prix. Congolais azana prix na ye, étranger azana prix na ye. Ce qui fait que ceux qui ont sombi loko na $10, côté kana $12, $11, étranger pembeni na yo akoyo côté kana na $10. Moyen au résister et zandengeni. C'est ça le problème quoi ici ba congolais. Biso tozali contre bande kuna biso ba étranger oyo ba koni Congo comme deuxième patrie na bango te. Toza ko travailler na bango mikolo nyonso toza na bango bazali bandeko mabele ya ekomi uni mais tozo luka ke balwa oyo ezape na bamboka na bango d'origine oyo ezosala makuna esala mape awa papa nani o azo inisanga bino adomaine na bino ya commerce nako balula ko question na modèle wana te nako balula ngo boy po na sala ndenge nini po bino pe bozwa mongo na ba millionnaire. C'est ce que j'ai dit na baluli question parce que ngana ko accuser muntu te po to koma na ba millionnaire
po tozwa pe quelque chose po biso soki tozwi mbongo wana ezotikala kaka na Congo na biso papa ya 90%, 95% oyo bazotia wana mukie 95% ya mbongo na bango ezokende na bamboka na bango. Ezali mabete, ezali mutu na mbongo na ye. Leta nde akotala ndenge nini akoreglemente makambo wana ndenge ezali pe na bamboka na bango. Biso tozosenga détail et revenir na bakongolais. Commerce ya détail et revenir na bakongolais. Tolingi makambo ya commerce ya détail na bapaya te. Parce que les lots tozomona nini? Les lots tozomona bazaki na centre-ville. Après centre-ville, et comme na cité, après cité, bakoti na ba ville ya mike na minito na ba territoire, na ba village natal partout. Na ba village na ba territoire. Soki tokebite musala nyonso président azosala ekozala dilué lobby dans 50 ans tozo risquer tozwa président de la République un étranger parce que bakoti ebele bakomi ebele koleka ba congolais que je vais faire des Congolais des millionnaires. Il y a une stratégie. Il faut respecter les lois, laisser les petits commerces et les commerces de détail aux Congolais. Il ne faut pas qu'à Congolais de père et de mère, Congolais de père. Et après, les lois de ces Congolais-là sont violées au vieux et au sud de tout le monde. Des pères et de mères, des pères. Moi, je ne comprends rien là. Biloko Balobi, ils ont exclusivité, il y a Congolais. Oh, l'OADA, oui. C'est comme ça que nous, députés, on ne doit pas commencer à ratifier les histoires comme ça. Le Lobaton Kuna, le responsable, Bazawan, Bayeko Senga n'a pas représentant na bango pour l'application. Parce que je vous ai dit l'autre fois, le ministre de l'économie a sali fuite en avant. Non, c'est pas ça. Pourquoi les Congolais bazozo mbongote? Nous avons une économie entre les mains de l'étranger. Vous êtes ministre de l'économie. Et quand nous interpellons, comment on va utiliser Batu? Non, c'est pas possible. C'est de l'orgueil. Pona nini ba Congolais bazo fulukate ba supermarché biso toyeba ya ba Congolais kufa. Nyoso. E kufa ba pelu store kufa oyo ezalaki nani. E kufa. Les rares qui essaient de tenir kin marché nani food market. Kin marché ba tiango partout. Toyoki même ba kombo ya ba tumusu e komi kobima kona ke baza ba actionnaire et ils protègent. Tant que vous êtes plus près de vous-même, si vous avez une boutique qui peut résister, tout le monde aura tendance à aller là-bas. À quelqu'un a sombi à une photo. Food market, même nenga zawana, ce qui botali nenga bazo finaka yena kingo. C'est comme ça que bomoni bandeko bakeyi ko réclamer. Bakeyi ko réclamer. Kosenga le parlementaire, biso ba représentant, na lobaka député zaka chef té, député zaka mokonzité. Et député c'est pas quelqu'un qui reste dans sa maison, trop de formalités pour que bakutana na yo té. Député aza mwana bitinda mutu batinda. Voilà. Na lobango tangu na kiti matadi kibali. Même temps on a quitté wana ba policier ba yepona sécurité population lobité oyo biso moko mutu to sala ka sécurité militaire moko aye ba lobité oyo biso mutu to sala ka sécurité. Quand on est en cohésion avec sa base, ça donne ça. Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable,
Ils ont lancé leur message. Je pense que, et le président Bosso, donc le bureau de l'Assemblée, notre bureau, et les honorables députés, tout le monde a polémique. C'est là que je vous ai dit, cette session, il ne faut pas être à la session Yakoswana Gagaka. Contrôle sérieux. Total, même la loi, on cherche où est l'intérêt du peuple. Oyo, tout ça naïe. Oui, élection, tout ça, élection, la loi électorale, oui. Tout ça, la loi électorale, généralement, ça ne profite qu'aux politiciens. On doit regarder la souffrance. Tant que vous avez zomela, ils ont mutu aza atane loko akoliate. Otuna biso batu yambaka batu. Comment on peut manquer un grand hôpital équipé? Et à l'hôpital à Makassi, Afrique centrale. Ce n'est pas impossible. On doit poser la question à Samaloukonde. À quelle hauteur il a appliqué son programme? Investir sans débat, sous pression, il y a peuple. Les leçons qui t'ont la population, Samaloukonde, yeyo, bozolo bandengeni ni ponayi. Bande konangai na suki si wana pona lelo. Mutu na mutu amitala ni na sali pona mboka na ye. Tolongwa na distraction ya batu koswana. Plus boko landaka batu wana na loba na batu kota na YouTube obeti ndeko Eliezer Tokokoma. O s'abonner ko landa c'est que sérieux. Mais yo tangu ozala kaka na buzoba. Buzoba na bino wana nande ozo partager. Tozo keneka na makama mitakala ou alongoli bilamba ou alongoli bilamba et c'est tout. Mboka Mubi. N'est pas pasteur, n'est pas politique. Ce n'est pas possible. Ça me rend malade, franchement. Ce que l'objet, Eliezer orgueil. Tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire,